ngana bala na utamboka na sali 8 ans na solakane na chombote to kuta na raté tout ça be ba jeti na âge maman wana na âge nanga to za ba ikar musika na ko za musumo ne ya suka e musukoko na ye to ko sa ba blague nende to sola na chombo nini to kuta na wapi bon ngana bina ata ye mo ka mutai mambo yo ponga na bina ngati ala sanga image ngana finga ye ou bien vidéo ngana na lubala en mabe ala sanga so total na ba vidéo e belo total aka ta ba finga ka be ne balubati nenda menasaki yo oui mère mutamena senga boyebi mère nani ku mère nanga kisinjora betenga ka ku moko awo ku na fentenga joana ilo sejanga na vimba betenga ku moko na vimba ta becho esquiver na sicriver abeti ku na sicriver comprendre na sicriver na gelité anga bana musu na bloqué ba jaloux. Stade des Martyrs le 29 octobre, petit fallait au moins la maman plein. Respect à bon mon amour quand na Stade des Martyrs. Bo fanda. Ako retournango na Martyrs. Bo fanda. Merci. Avoya, eh papa, avoya, ukota mwele umwa mke na mtu. Bandeko babolingo, yokelanga eloko oyo. KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP Distribution, ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique. Lokola, whisky, champagne, vin, PMI Susu, bazali koteka ba boisson non alcoolisée. Lokola, Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP Distribution, chez Luc Koulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Eukani. Ya ezalaka. Toyebi ngana toyebi bien que. Ezalaka pété, pardon, ezalaka pété. Tamboli mo. Non, ezalaka pété pour tailler comme mututi. C'est que yo moko e mambo salaka. C'est que po ezalaka té, po na obateke ezalaka té. C'est que yo moko e bi ba comportement na yo. On celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Non, ça dépend pas celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Jamais. Dans l'affaire, on a encore repassé là-bas. On a repassé là-bas parce qu'on a fait on a encore repassé là-bas. On a repassé quoi? Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. On a repassé là-bas pendant. Et puis il y a pas mon monsieur il y a français au tchango na ninga munamboka na bino yango au second le pas pour ça na qui repasser yo benga celui qui mange c'est l'affaire celui qui se sent piqué connaît l'affaire celui qui connaît sans piqué yako ka repasser le lambawa ou repasser le lambakuna ou repasser lambala la ba benga bino ba français l'affaire. Ok, il bien dans les bien. Il faut te comprendre que non mais mon douceur, mon go provoquer pourquoi. Banaki, bana poto, bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda, yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye, ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini te. Nyonso ezali, c'est-à-dire que awa okoyaka kana bilamba ya
pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko, bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette awa kutu kolobate po ata mikate kwei okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait, courant 24 heures sur 24, minda pelelele soki courant ekei mobangi na groupe électrogène ezali wana okosentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okende koluka mai na bakantine ezate mai pepele ya nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka ekei bazali na réservation ya mobange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko bokosentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa, référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Tobani eza bitumba ya vie. Mutu nyonso kolinga te bato ebele mpe balinga bamambo tosala te. Eza moto mosusu mambo tosala epesaki kaka kanda. Ebele mpe bayaka lokola biso tokotanga bakombo te me bakoma pe sabre na baplace na bango, bakoma pe bato pe na place ya bato. Bakoma pe bato na place ya bato, bakoma pe basabre. Sabre. Sabre. Ozamon. Pour sable ya zelo. Bakoma na zelo. Ozongo bakoma na zelo. David yo mangaye. Habari mwasa kitoko. Habari mwana presida yeye. Mona pati beto mama Vanye Ibara bose boye Yona David mangaya Ibara bose boye Ketchupe Nana ketchup ngoyo Omoni bomengwe Yapali pupa egle Mituke Ya mama bafana Mapangwe ngoyo Ya nana ketchup On ne parle pas discours On ne parle pas discours On ne parle impro kitsch On ne parle banduka gentil boloke, chérie nanga kopi à mutute, boloke. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, Bateau là qui a un mot donc malamboy qui me vient. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzub, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, ndebo kozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Alolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko chez Djongade yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris c'est naturel soin
Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde qui nous soit c'est net moment, ça n'est pas de l'air à laquelle que vous allez recevoir cette belle vidéo qui est présentée par le vôtre Valdi Tamba. En tout cas, Bana Poto, Bana Mokimba, Ndeka Naïb Sarabino, merci pour la patience et confiance au Bozarano. Ah, on a quand même nos préférés en tout cas. Et ça, Rabiso et Lengero Saranté, surtout tant tout le monde a un bon message, n'a même comme la Rabiso, ils ont basé bon sur proposition, préoccupation. Souci na bino en tout cas et ça va que tout ça musala nenge bino bolinga en tout cas merci na yango merci na ba nyonso ba komela rabiso na ba nyonso ba sister rabiso surtout bazali ko tika biso te en commençant par Yemei maman Lisette Lokange, une femme pas comme les autres la pression montée depuis Paris ma mère pourquoi pas banderos basangana mona kata restaurant yolo zona de la spa ya maréchal surveiller sana bandeko basangana mona kata business class et pas ya père na biso boss Placide et bio na bisaki bino vacancier olinda kunoeza la ambeli na ndenge mo pena ya kitoko na ba conditions za rabona mikili ya poto en tout cas beta tour na kati ya maison Ephraim zwami bongo na kati ya Willery eza bongo na ville eza bongo pe na Changu en tout cas so beti tour wana ozala décider maison Ephraim eza maison o ete karabongo biloko nyonso o etangami pona ko ambeli banda kuna bino en tout cas pas ya boss Eric Mukweso le PDG na pesio mbote siko zwami en tout cas pour comprendre que la maison Ephraim pour mon arara effigie to photo ya papa na biso Moïse Mbie ezara toujours dans la maison Ephraim nyonso en tout cas so moni yango c'est que oza mobimba tika na sabino ke na plateau le na zabona petit fali après avoir koyoka ba rumeur to ba communication et les kaki bongo ba beti feti fali ma bebele belé en tout cas yemo ça na plateau à po à éclaircir vraiment opinion ensemble on a biso oser mon coup qui est derrière la caméra na au fond là. Pour commencer notre communication et directement, je salue Petit Fali. Bonjour. Bonjour, bonjour, Kandou Yambangai. Voilà, je Sabino, merci. Ninge Babi Nangai, Tambundi Bouyambanga, ils ont grâce, ils ont opportunité pour les jeunes belés na Congo, ils ont opportunité. Ils ont Yambayo, ils ont Matao, ils ont belé, ils ont facilité. Ils ont opportunité. Ils ont battu la bino, ils ont mis la bino. Voilà, l'inspiration na bino na musa na bino qui n'a pas liboso. Vraiment merci toujours pour l'opportunité. À toi merci, le plaisir est partagé pour biso de Bengio. Oui, en tout cas, sur le long de on a plateau et ça pour na ba rimero to yoki mais avant to kota bona ba détail to ba explication na yo. Bonne santé. Oui, santé que bien nzamba zo sunga obatela azo sunga toujours. Sanja me mobolo e bigaka. Faut nzamba zalaka parce que ça y est mobolo. Mais tu vois que santé c'est bien après avoir besoin un coup entre guillemets biloko amike biloko amike les kai nango biloko amike voilà mkube kota kinango mkube kota ina message bon pona za ki souffre mkube kota ina parce que na za souffre bon na façon ila kinga itaki na façon ila nga na mona kiti chance ndi ba na film na sima oh na surtout ka beta nga mali kofi c'est tout comme on a détail tout ça peut on a biso na moni na guitare na ebité au salle orchestre ou comment bon c'est mon cool bon on a présenté ba tobe ba billet flauze ya mona mayele aja jeno abundaka apina makamna sala ka mais aka pona ko accompagner nga na ninga ba guitare na ninga tout travailler ta ki ba jeune mais apina makamna ya sala ka apina ba besoin pas sala ka ko accompagner nga tout travailler quoi. Il s'appelle Flaus. Flaus. Pesa Flaus micro. Voilà. Mon ami. Okay. Bonjour Flaus. Bonjour journaliste le plus frais Bani. Bonne santé. Toko santé ça on pena qui toko na ngolo nzambe kaka. Donc bien pena bien. Aux artistes et musiciens en général. La particularité dans la musique des années. Bon, tu es chanteur, tu Nazali naza chanteur mais na beta rapper instrument, na beta rapper guitare. Na simba rapper piano tout consort donc matamo mungo na lobby boy que non ça chanteur oui mais na beta rapper guitare ndenge zalaka na simba rapper clavier donc to débrouiller na biso ka moi musicien ya simanda kunde ba benga raza péjoration te mais ndé to lobela na langage na biso bon musicien simanda ko c'est exact pena ya ngote parce que to ça derrière effort to za na ba mansa nanga Petit Fali ba papa na biso ba Fali pour ba zapi ba na sima na biso bazo tindika biso ma toke liboso donc ça sous marambo simanda côté ça pena marambo pena solo ba. Aujourd'hui on a Petit Fali, c'est une collaboration ou soit au sala comme ça là
pour nous comme ça bétali sur l'orchestre musicien bazo sunga été en ko tambola na bango te charge n'habite yo ça ce qu'on a ligné bon nenga uti oloba yo moko tuna ki question donc petit falaza masa nanga za jeune leader ope bossa na mboka na biso ngape na makambo nanga ona salaka ozomona donc on a les capé ba trace makambo belé mais vu que yo ebikaka donc balobara musapi moko so tie cantine awa obando sokola mai na musapi moko ils ont autant et vous avez moi bané mais so otie 5 koto yo otie 5 koto sokoli moi rapidité on au moins quelques minutes pour justifier l'union faire la force donc ça pena bongo ndo moto sangani poto pesa pena mo makambo ah ils ont qui mon ami on a guitare on a habité pesa petit fali micro soit petit fali on a katikati pour gratter dans le pays au Cana et des petits fali il y a peut-être va te côté détail ma solo to eli au c'est sonini ah voilà mon bébé 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 je suis dingue de toi je l'avoue ma chérie nana mawa soki otikinga bébé nanga wapi yo chérie wapi yo bébé wapi yo 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 wapi yo 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 mon bébé mon bébé mon bébé mon bébé malala nanga mon bébé mon bébé mon bébé mon bébé nanga ya mon bébé mon bébé sénateur Paulo Kid oh sénateur mon bébé sénateur Paulo Kid on est là nanga sénateur mon bébé tout dit oh tout dit oh moya sénateur mon bébé Paulo mon bébé Paulo mon bébé allez la Paulo n'habite mon bébé on est nan oki mwana mayele oki mwana mayele Paulo on est nan bon on est et so pe mon bébé nan on est ça inspiration moi boy to répéter que ba jeune to fandi moi bolia moi bozo so la même ba ide peso ya au fandi kana base les improvisations ya on ba je suis parmi et je ne suis pas comme eux to cause entourage na ba to bazalara ba régionalité mais toi ndé monter mais so ba jeune le quoi bango boye ba ebi musala ba raisonner que lobby rozandé ni pour moi beau travailler dire bosa ba jeune ba bosa musique ba pantiti auto bilo moka eza bilo kwa simanda ko pesa musique déjà boy déjà to kende to je suis ba tozunga simati est-ce que na te bilo monde bo yembi na ndé o gratter wana ozo respecter ben ndé musique kende là yango na musique yango ba ba demi to nzate musique derrière moi la musique est déjà travail la guitare on a monyo kana 3 fils ndé longo na misusu pesa micro voilà regarde ba ils ont encore moi ba stratégie pour moni guitare et guitare et beta marana 6 fils au mona mais so tali vidéo moi ya prise fali pour na PC mbote aigle mobutu tant azara na quartier latin na poto on a ba 2 fils boy vous comprendre donc ils ont encore ba blo moi à kosa les kaka vous comprendre donc guitare normalement il y a 6 fils mais on a biso to longoli yango pena 3 biso mo to longoli yango pena nanko poto beta ngo ne bongo donc ça pena bongo ba na ozongisa mais to ozongisa na biso ngo ba on a raté ba note mususu te o raté na ote omoni so yebi obeta kaka omoni na talaka vidéo mo boya papa biso lokwa kanza maestro série mo boy tara guitare po oyemba nango bien faut accorder ngo bien vous comprendre faut ça pena juste mais na vidéo wana salaka abi que non toyemba déjà trop na ba note eza juste ba mekis ko dérégler
guitare. Vous comprenez comment on désagréable à l'oreille. Pour bailler mbasiko. Vous comprenez malgré tout ma bé mbasali yango. Vous comprenez donc ça peut comme mon idéologie mon boy kaka yoyebi kaka. Merci petit Fally. Jean micro. Voilà. Là pour toi on est na chemise lelo. Pour moi les toi moi tout ciao. Na chemise tiranga caché. Tous les tous na moi douceur mo boy. Ah la douceur. Toi na moi douceur mo pour un boss Paolo tout dit l'autre la depuis Angola na Yeme Mokonda Izmir. Na Basmané toujours dans ma boko. Boss Pedro Banza en tout cas Pedro Banza na papa social. Pedro Banza ya Kabata la te ma boko pembe toujours. Moi na mukena mbongo belé boss Pedro Banza. Pedro Banza. To continuer na biso, to kende sko na lisolo oyo. Petit Fally soi-disant ba menace qui c'était par qui et Zalaki Wapi. Bete sono lisolo mukia. Bon, to bani za bitumba ya vie. Mutu sur lingote batu bele pe balinga ba mambo to sala hati iza mutu musiso mambo to saki pesa ka kanda iza mutu musima mambo to saki sala bango bien voilà na vie to kolo bateki mutu sur linga yo voilà mais na bandenge toza na ba courage to sala ato linga ngati ato boya mais moi maboko pe sala bien qui non aza vraiment courage au bunda faut qu'on encourage ba petit nde ya boy iza to mona petit mona njila oyiba petit moka osa ba kena prison boy wana batu ozaka na batu mais somo ba jeune mombo ba oli ka chaque jour na ba émission ba TV to luka ka vie to ibate to luka ka njela ke efungwa mape déjà fallait pour pas pour ba porte na ye Alexandre ko péché petit na ngana l'action njela péché nga pe na péché na grand élève pas an ngala zo élève pas Fally parce que ceux qui petit pe afala zo péché bon encourage ka te bo pesa ye ka force parce que bele pe ba ya lokwa biso to kotanga ba kombote mais bakoma pe sabre na ba place na bango bakoma pe batu pe na place ya batu bakoma pe batu na place ya batu bakoma ba sabre bakoma sabre ozamon pour sable ya zelo bakoma na zelo ozongo bakoma na zelo po ba sama mbope mais eloki soit kinga parce que soit total na ba vidéo ebelo totalaka ta ba finga ka ba ene balobati nenda menace qui oui mère mtamena senga boyebi bomona ki pe te bato batala wana yo ne faut betela mon liso mère mtamena sakinga mère nani mère nanga kisi njora mtamena sakinga mais jana mo bitumba amena sakinga chance kana za yesu na mona ki ti tango azoya na moni eta betinga ku tanga betinga ku na sutna tabwe kisi njora be akatinga ku tupolo katanga ku tupolo ba to za anniversaire ya Martin Yengi na limité na première ya betinga ku katinga polo skoyo batu ba ko sutu oh kule bitumani kuna ninga faina ngakaka aina ba metele wana ba ngoti ba vimba ba gande mo ba vimba ba ngoti ndenge mo ba vimba ko ba boyi kaso ba boxer edité yo to ko boma yo to ko be ba ko ebelede ni bo beta peta Fally e ape wa yo boli ba bunda ka courage bo ko sala bo ngote ba tuba ye baba DJ ku batike boka ba tika biloko wana kwa boko tela mutu na problème boko tela mutu la na place ba omela bocha blo yengi bo beta mutu na fanda ngaka mais ya Isaac matrote alinga ka ba betanga mais Isaac ka kumoko na polo nangi pasuka kesi kuna nya betaki yo ku mer nanga kisinjora betanga ka kumoko awo ku na fentenga zo ana ilo shega na vimba Isaac ka kumoko na vimba t'as becho esquiver na cycliver abeti pou na cycliver comprends na cycliver na gelité anga bana musu na bloqué ba jalo tanga nga bana ku na bloqué na boyo sezaka ga stade marti ezo sa biloko bu ndeto bloqué WhatsApp Facebook Snapchat to comment ba bloqué wana nyoso betela mo batu batamo na douceur na mema yo bada benga fort botiki ye dépaysé boyenini yango na yena tuna yo mamba zo kayo mais po koko c'est la mutu makambute atu akota ko mona de vidéo to ziba la version so beta ki était ma sœur alobela ki e kaka te abeta ki ape ko lobela na sima abeta ki te ki abeta ki to mela abeti ku ilambe pasuki après ba pekisi akeya zongi oh pardon nasaki mabe taka na kosi ma miso ba tuteza ba déjà ah pardon oui
Abi wana eza mamuna bato tu baza ba DJ nefu ba batima ba DJ belé na bazaki wana ba DJ ne ba grodi bato belé ba jeune c'est belé ba ido bazaki wana ba ido ba nani ba bena biso Christian Wondo bazaki wana Jean-Cy Wondo bazaki wana ba mona mambotunele abeti ku abeninga ne lamba pole pasuki na simbi ete na fandika na kichi ndo mona na fandika na kichi na fandika na otala bandi ko bana bano beta bino moko yo ipona bandu ko beta kabino ngapi na pena kana olo bana ngati sono tala yo moko no mona imère ya mère na ndozo benga mère avec beaucoup de respect boy pour nga na bi 20 jours à bien ya sala ne bat ya muda base ya sala ba vanti pe ya bongo bate belé atana be mission to mona nga moi kangi muda bilamba et moi beti pe li kofi et moi beti pe mbata est-ce que zaki ya kanda to zaki vraiment intentionnel quoi merci na question na yo nga na bana na utamboka na sali 8 ans na solagane na chombo te to kuta na raté to sa be ba jeti na âge ya mama wana na âge nanga to za ba ikar musika na ko za musumo wana ya suka e musukoko na ye to ko sa ba blague nende to so na chombo nini to kuta na wapi to kuta na pito sola émission ninga to le kana to lo bila makambu ya aigle be émission ni to le kana to lo bila mamamboka ko botala bilo mususu place ni to ko ya ke to le na kisinjora bien to mela to sala bien place ni bola ça va vidéo kala bien to fanda ou bien to sube to les gars monsieur bolax c'est ça parce que mon pona yo montant sur l'examen de conscience base ya makamone ko za net sini bon ngana bina ata ye mo kam tai mambo yo ponga na bina ngati ala sanga image ngana finga ye ou bien vidéo ngana na lubala en mabe ala sanga donc na bisake ki laksanga si place ngana finga kayo so ngana boya kayo laksanga image akoko laksate apa ba tanga betinga di kofi ya pasongi lamba na fani na ngaka na okipe kutete ba ido bazaki wana ba Jean-Cy Wondo bazaki wana to ba ebele abando loba to ko be ba metene ba yo obiki to ngato beto ne to buko muna ko obiki obiki kut ba nde ba ko ebe ba ko peksa tika mwana boeza bien te mwana lukabina courage o sabo poni nde ko mama moka ko kitanga amoni ke ba o kisolo ba boye te aye ko zonga o petit fali pardon boye na pas de problème te yo menacenga na to yo mère mais tout moni pardon mère nyo sabeta ka mona na ye mais na miso ba tuwete déjà c'est normal que maman mère na so na jo ki o mabe ni na le ka ba ko panja partout na mona ki o normal que maman abeta ka mona mais ko ki ko mona pa koli mona pe ape na mamuna ye ko beta mona miso ba tuwete pour ça soni na miso abatu oyo kisanga sono pasongela bo betanga eza bien te eza mutu muso pe sa nanga na valeur na moni ba déjà wana eza biso bien te eza mutu muso alingaka yo alingaka kisinjora na lingaka mamwa na makasi mambo asala siko mona siko même jour na mona ba déjà au sali a considérer yo abika un jour pour sala eti abika un jour pe aussi mana njoto ninga si petit fali ngabe na mona ki normal lokwa yo bike ezaki eza ba base na salaka akuta pe na mutu muso alinga ba base te eza ba jena sala ba base ko akuta siko na nyoko yo ba simba te po nyoka muso za penjo kache mutu mais muku ana suka chez Zoki chez Zaka Nangenge yo baba ebe ba nyoke silanga la te akuta pe na mutu mo boepe alinga pe ba jona te ya ba njoto te taka ko senga pardon na fingi te na fana kaka au baka ba bilobalo ba na ko ba no beta bi place tu no kuta na yo ba no menacer yo ba no beta bino ngabia maintenant mon kolo ye ko s'excuser devant yo tom sona arto ye moi monique tom ça salé ma be yo yamba ki onde na mona ki on normal na bia mais problème na to problème te yo moko se ba déjà na miso batu yo moko si saka mamna yo après acteur yo ko ye batege mais au juste o ya ki en faire nga ponani na pe na tuna ki oti na tuni au ko shukulu bati nga pe na bana ga bwana kit au ko yo moko baka ba bilobalo ndene bo saka na internet ne bo négliger nga ne bo saka na nga na o laksabino balo beta bino nyoso moko bo saka na ngai au tamala ba mete mo ba bimba ba ina ebite soki ba mela ba milika ba Colbert soki na ebite tala ba bimba ba Colbert ba bimba Colbert oui miligo ba ça na publicité Colbert ba bimba ba ngotu wana et yo zala ba mo musu ya linga ya français o chango pe na ninga munamboka na bino yango ko osomon ba yo wana ba no menacer ngapa na pan ba to bifanda wana elokiate to porte mona été tout au chachimo mabe batu ba ebele ba wa ko be bazaki batu ebele ba balinga penga ba bi jamais ba de ko ba mongo ba ki bazaki côté utaka limité
ya ba pusu ba bone nini ba menacer gile ba menacer gile batanya obi bata pusu te bande ko na ba kumba ba pusa na mongwan ba menacer gile ba musu ba ko pesa rapport kuna na musu pas na bano pan na musoso nani ba menacer ba ye bika ba bokilo kondo ta o ka ba yemba moko yimo kisinjo la zongyo o pende ko na ngamongoti ngana ko yebe muta kote ko abali ko ba te ngana sake mabete boy ba moko ba ebele apoma moko ba ki na bango wa po ya jongi susu na bano beta bino moko na bano sisa bino siko yo so bo sala mo rétrospection nous on sama makantissima mukine be mission sala mikolo est-ce que la mission mo to yo bokena ke mo jeton to kricha ke mukie te wana bo na ebite wana ebite voilà na mona TikTok basangisi moi vidéo mukena oba mena so biso na misu na biso en tout cas to moni eska ba beteli ote te yo jala kite yo kate biso pour caméra pesa ki na autre vidéo eza pas qui déjà comprendre ba ba ko media trop taille qui déjà tango ya asala ki déjà ngapona ga soup poso na tika ke longi na bimba pona ko ngate longi na nge bimba te be bate yona ba fe abeteka ku ngala mona kete ku abeninga ita vimba ki chinjo vimba fa avimba mabe talago vimba boika longoli ba chaîne ya mais banque c'est que quand même banque sanga te vimba bonga longoli ba chaîne longoli biloko tout yona ko beta yo alongoli na bali ko tina sengre bandi ko lenga yona bonga pe na bangi metene mususana ye yo toko buko mbanga ngapi na fandika na obanga na benjamin na ngai na kufi na kutina Goldberg na kufi na obanga mais soki kama amna sala ka voilà mais akuta pena moto mususu akuta na te mais na mona ba TikTok basangisi vidéo wana ya pagai wana tant 20 jours azoloba pour nous signaler tout le temps que ngana moni o ba iska ba betilio te na monga o azoloba na zo gangela bo mukula ko gangela lekinaye mais ba sangisi na place mo yo na émission so lekaki o bande ko boaka jeton mo o bande ko lobelo mo ya peuple nomade o yebi en sous oui et ça français est-ce que peuple nomade o lobi peuple nomade déjà que tangi kombo ya muta peuple mbele o lobi yango pona yo so muta legine émission ke nga grand frère Vardi aux peuple nomade on considère qu'il y a le binang ba basaka ba émission ko tanga kombo ya mutu kombo star kombo ya mutu mo bo atangi kombo kina salio nga na tangi kombo ya mutu te c'est comme on ma bendeli bango ku ba mikolo bato ba kola biso ba leki bana ki afani singa mondo le ka ba émission ko finga mutu te il faut les cabo pour aux mission c'est comme ba o sala ya mabe tozo ngape place wana ko ba mikolo na biso ba pe na bana ba pe na ba para ba pe ba responsable na bandako ba o sala bango pourquoi ba mikolo wana te ba ke na uluka ba on place ba zama beta bango te tozo ngape na place nanga sko biso bana ba leki na bango ba toto ya to luka sko to bandi lelo tozo ya bo bandi ko mena se biso sko ba mikolo so ba fâché sko ko ba ko luka bino ba beta kabino bo suka ne ba internet changu po miko ba beta bino ba kara po ba to finga ka bana ba para bana basi bana famille ba voyage ka ba bena ba sala ka pa ba musique ko bo finga ba bo boya ka bango ba luka bino te ba lo ba teka ndeni ya pourquoi ako luka pe ka le lo becho pe o me wapi mais ba beta bino kara biso skoyo ba leki eza mabeza eza fotiza po muto sanja bete muto sa kokati ba foti koza mabe koza bakoti na pe question ya Zasta bakoti na pe question e bo e mo super muno ko pe ko beta moi eko glisser mais na biko mère na ko linga te na manke me po mama na ngape aomona uti Paris na ko gende Bruxelles na mona bango to solo la masolo na ko na bundese balobi gende na tamtame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo na nyene yo le tam tam yo na nous c'est la compétence
Et chez nous, du luxe et de la présence. Wi-Fi au bord, c'est la classe. Ton coin de photo, quand tu es à l'aise, pépère. Donc, ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Ah, Néo, Néo Tam Tamé. Ah, Néo, Kumbabiso Nanzela Lola. Ah, Néo, Evandelia Quire. Ah, Néo, Wi-Fi à bord, mais la Lola. Badroua Biso Batutu Kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Néo Tam Tam. Il n'y a pas deux. Eza maman nanga na ketchup, eza papa nanga fali, bato balinganga, bo ba ebinga. Sona komo manki ba yenga ba ben pecha ko minde bowe. Yo to linganga ngala na likula fali. Onya sose pona lan. Mais ça moni ya mabe, na ko finga mutu boete. Pona na zong seke zabu. Vous savez to boso ba mikolo na ba décider, ba mikolo na ba finga ba internet, ba décider, ba télé masiko. Baba est-ce ko luki saka bango moko. Bango banane. Na lo baka kane bango. Na tayi ko mamuja baba ndo luki sako bango. Baba ndo beta ka ne ba sala kinga. Parce ko sala bango. Ba osiko wapi? Baba place okiti. To aka na Kongo. Mais non, yo ka oyo sto yo ka kiwana ke yo za bienté. Déjà ki na ka maloba vulgarité, maloba ya foule. Na za ki bienté, ne na bona mino nge sa passe. Na za bienté. Mino sa nini? Mino nge bando sa la passe. Na sa bienté, beta be courage. Banga beta musu na bloquer. Ndo mona na bloquer bango. Na mino sa bando sa nga passe. Ne na mona bloquer bango. Est-ce que na si dipo na semaine na koko si sa di passe. Premier ça le passe. Awa, beta benyawa. Mais na ezaka moi mobali faut ezaka na esprit yo mona musique musicien yo kaka trop maloba mingi ti so ce qu'on a mutu mo boye na okolo bananga na mabe nanga pona ko badinga na mabe ti na mabe nanga na swanaka mais na kota ke motonini ona oki ko spécial réponse motonini ongi na koki ko manquer est-ce que moto ana bana a réponse pona ta eloko na ko lobela po ayo kape bien vous me pona ko manquer mais wana te jamais. Ata muta yendenge nini jamais. Est-ce que la signification un peuple nomade? Oui. Moto afana kisika mokote. Moto akebwe mabe, akebwe mabe, asabwe mabe, ne babe yake peuple nomade. Fixe zate. Afingao. Abonkia we simite akyo finga kunta kuna ba pesier asepeli. Ah, tamo kuna simite akyo big kuna ba pesier ne babe yake peuple. Ce qu'on a place wana. C'est na bato ba biki baza ba peuple. Ne ba yoka ke swaki bango ne ba bandi ko répondre nga. C'est pour ça qu'on comprend. Pour tay comment mutute na waki peuple na ko ba moto azabwe. Bana boy banga ne na zai pa eglawa. Ne mo kay ba yanga no chirwa liwa. O chira na ko ki pa be na gage. Bonjour ya leki na bino bunda na ko ki pa be na ko binyo bonjour grand frère. Leki obunda ke be moi bina file ba wera ba vie etake courage. Mais personne na wana. Si on doit déplacer, on peuple nomade. Mon toit a fixité. Tu vas pêcher au CPL. Tu vas pêcher au théo, fin, au bano boy. Derrière on va peuple. Parce que monsieur Yokango, donc tu sois dans une gratitude avec un peuple. So j'ai une gratitude. Ah, l'idée n'a pas été. Papa n'a pas pêché ngate. Grand frère n'a pas kabela kala. Mutu a pêché ngate shooter. Mutu a comment boy. Débat benga kaye ofandéao. Ndako moto, ndako molungi. Si ko ba pêcher ndako nini? Lola omonate numéro njambe omonate siko ba pe sur place nini ndi ba binga ba peuple prendre neti ba bishobo na ko fa na ngai ni na zai pa aigle musique ba ki pa mamba aigle na musique mais respect na ba vie po atinda ngati na finga mutu pa pe ngambo respect na bato ba ni nanga mais na za petit aigle na lobela ka aigle na suka na aigle eza ba privé aigle oh ya bo na suka na musique. Ba privé monsieur na kota raté so ba na ebina ngati na suka na musique mais non tala boy tant bengi peuple nomade et l'homme va bien on a droit na rôle bande lien de causalité autant comment mututé mais na makanisi totali ka to bité ah et l'homme on est dans le blanc c'est quand le blanc ken piano et puis que ça là non ah ça là to yebi ngana to yebi bien que ezalaka pété pardon ezalaka pété non ezalaka pété potai ko mamututi c'est que yo moko e mambo salaka po ezalaka té bona o bateke ezalaka té
c'est que yo moko yebi ba comportement na yo. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Non, ça dépend pas de pas celui qui se sent piqué commet l'affaire. Jamais. Dans l'affaire, on a encore repasser là-bas. On a repassé là-bas parce qu'on a fait on a encore repasser là-bas. On a repassé quoi? Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. On a repassé là-bas pendant. Et quand il passe il faut la repasser. Si on ne peut pas voyager pour repasser. L'homme n'est pas voisin, on a que repasser. Celui qui mange, c'est l'affaire. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Celui qui connaît sans piqué. Madebo Gamanda, yom de condamner. Yom de la franchise. Tu n'as pas franchise. Yom de franchise. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Là, c'est là net. Babo qui jette mon quoi que batum bana musu baza bando qui yora par exemple yesko vanda yi batin kombo na oteme yo c'est que oser mon coulo aboke ngangote yamba ba celui qui se sent piqué connaît l'affaire c'est quoi mambo salaka oko ya kwa moyibi moko yibi bache mi yibi nyos mi yibi ana ba yisu so biso yo ibakate c'est que boyebi poso yibi te fana no kimiati botoki obenganga loko yibi te babo obani subi do balo nga pas ndako nga ibana nga te nga za oza mal à l'aise fanda kimia kasi nga ye celui qui se sent piqué connaît l'affaire yako kasi repasser le lamba o repasser le lamba kuna o repasser lamba la wa la ba bino ba français l'affaire comment là OK le libérer dans les bien il faut comprendre que non mais mon douceur mon go provoquer pourquoi justement yango ile ko tolo ba voisin maman kureja te papa kuna ndenge nini non que boyet tu vas faire na France faut qu'on repasse à Jessica Moko oui grand frère il a le condo petit nanga yo simba et tu vas voir bato mo bande boka ko de ba peka to bara ganga ma wo bogomoro bomora kuria gono gona de honore jembo me yeye izaka mo de no de ma mari buba e mono yo ga bengo yo ko ne ba peka to yo to ye yo Opa sanga bataki potanga dano ye boguraga juna jana na motema bibi juna rina stane motema mari mara yerine emono yo kebengo ya bagulaga ba mango yo ye David yo mangaye habari mwasa kitoko habari mwana pesda ye mona pati beto mama fanye ye fanye ibara bose boye yona David mangaya ibara bose boye boyoka ka biyoka yokate pero nzamba bateri bino papa na zibo konje yango bali Davide nsoa mona fati beto mama fani ye tape ko tape ti pari mama fani David mangaya ota tape ti pari ko te na ete ya bareki emono yoka bengo ya Davide Abubakari yondo yoto diondo ikango ye yoto tikabore patamo simo ikanga boloma nyama bokunja mpera boloma nyama bokunja mpera jepi bokungwe emano yo kabe mo sinyo sanja bokuna ye nebangela tando signore do tenjori ye babura kaba mongolo sinalo tiko kuna ye nebangela tando solution na pare nzawa solution ye indie solution mona mama dadiro tange o tange emano yo kabe ngo ya pari pupe baragange mamo badie nzowota mole amo ye mabera mo kena ngoro sisa bagura kaba mongo pali pupa ya nguna ya na banjo to gando obo zanga pali puno ye papa ne mama mwe kechope ye nana kechope ngoyo omoni bomengwe ya pali pupa egle mituke ye ya mama bafana mapangwe ngoyo ya nana kechope ba voyager ekomi pamba bari papa makari se bono ngo ebeno de mabari ye pachaka tebe pona mobuti ronza mabate pona bola mureke bere pari pupa opula bareke bere ngo ya pari pupa yo mobutu motema mara mwe nzambatalo zakatina yo yango fungula ba pote okoma grand star pona bora mwe pari pupa egle zawano yogango ye bono gipa pose na mama Monique nzimbe ngoya nzimbi pupo nzimbe ngoya
sawano yango yo misimba wana vali pupe bayakyankeme wopwaga gombolo ombora kuri andokonde jepali isilamo yeimoko na mpaka jepali isilamo na mopari popando karisi bakulaka ba mongo emono yako kwa kimuka kiondoko na bono ango ya mame ye medale wase simo yikange Piero le ble bobo kore adirondore nkana dijiro kasa emono yoyero bakula gaba mongo tagos aigle. On conclut notre dossier tout sur la siko. Obi que grande sœur to ma mère na yo aya qui go s'excuser devant yo. Voilà. Message ni ko pesa na respect ni so zara nango. Bon nga mona ki normal. Na ko pesa pe message te kan ninga sala ki kan ninga osisa. Voilà. Na message pesa te obi ke mona babisa mona te babeta mona ba procha kai. Ce moni mabe babe soko moni mabe babenga ka moto. Ninga meta ki to ba star ita ki to bunda. Yo bo star. Bon na comité na omeka na communauté. Poso bigi na communauté na communauté na bunda ki na koma un jour. To bunda kaka kulimba ti sonde olemi mabe. Mais sozo bunda kaka to koma. Mais soko moni mabe ata yo ga fe na ngabwa. Soko mon petit no fala mabe. Babenda ka petit na ngai. Likambo sala biente. To sa batuto yo ka to nyamate. Biso la nyama to kanisi to makanisa miseza kapona koyoka na bwanya. Nyama mte nyama pana maele makanisa biso na nyama zani. Yo muto za intelligence ya za instinct. Instinct voilà, merci beaucoup na question. Vous monde. Toi batu no yoka, shebi singa lelo okite. Lempe no yoka, pour toi be batu. Mais nyama shebi se longba. A okenda zo shuka place wana. Moi muke poni to beta ba mike. O beni moi muke na lito yo. Dikambo jo sala tika. Kayo ba sala ki ope, yo pe le reluter au sala tika. Ngana na mela dolete na moi muke te na ba ja dole. Ozomon. Dole za ba mona muke. Kayo za fona ba mike. Oui, na ngba de ja dole. Na ngba de akala. Ah, mais faut moi miliki na bonjo to pe pour fuma. Faut moi miliki. Ata na meri ya. Ata na meri. Na babenga ka tika. Na tika ata ko tia na sali peni eloko pete. Soki no finga ki mutu oba o elektre ba mutu ba shoya go finga bo point mabe. Na fingi na nga ete. Soki geli kamona ba ke soit ki batu. Soki soit ki vraiment wana za mamunaye. C'est ka imambo salaka. Mais soki soit ki ete vraiment ati akumina sanga nasa musana ngai na linga polémique pour eglatina ngati. Merci petit Fally. Nebi que père nanga le professeur des universités Freddy Movadi a la biso de. Et puis na pasteur nanga Francis Joël Tato, Francis Joël grand frère propre toujours. En tout cas merci fils à papa père nanga Blaise Mbuku Babi extraterrestre yonde makambo père nanga Blaise Mbuku Babi si événement de makambo Pati Chekolo le bachelor depuis Chicago fondation Pati Chekolo Fondation Mulungu ya Yannick Zonde. Fondation Mulungu ya Yannick Zonde. Yannick Zonde Zonde. Papa Ferman Matoto ya Mama Iguette Mulunga. Tout ça toujours na petit Fally. Eh bah bon séjour na Hervé Malinga papa français. Et puis mutala sanga ML boutique chez Mel Renate poto na poto réduction zaka 70% yena aspiré de mon elaka. Bana Tsiki, bana Istanbul, sénateur Paul Tidilou, ajawa nana. Dans la pièce on se outil na ML boutique. Na tu vas la taille ni na chemise. W na ta pena X. On ta W na X. Ou bien M on peut ce que les Y. Bon pointir na makolo. 38 37 39. Na suka na 38 37. Bozo 40 mo monani. Emelinga. Wana la tate. Emelinga. O la tate. Na o chata ba biloko na kachebe soki bila machande. Mais chemise no la tara. Y. Peut-être L, M moyenne, L large, S. Pour un discours tout le temps, Y, H, W, pour le temps, on y cache. Y, H. Yo, t'en as Y. Yo, R, Y, W. Yo. Tu peux te dire, il y a bloqué Mouké. Il y a bloqué Kangi Monde. Il y a bloqué Kangi Monde. Bloqué Kangi WhatsApp. Et Kangi Snapchat,
Snapchat, ekangi TikTok, Instagram, Facebook, ekangi partout. Fallait pour pas dire tout. Ballon d'or, yaye. Trophée, yaye. Disque d'or, yaye. Super coupe, yaye. Liga, yaye. Ligue des champions, yaye. Coupe du monde, yaye. Nyon s'ajou. Cap on a bloqué. Bah challenge. Ça dépend eleki ndele. Mais tout le monde on a clip de gâter au titre de vidéo na. T'as vu déjà patience. Déjà ça parler à poster sur Instagram, et ça la fait que na considérer petit na ligne na. Critères ezala kité ke petit na yo mutu non. Ba tumso fali ba tchena clip ayi be bango. Te ba tchaki numéro ya téléphone. Instagram a fallu, ou à pour ça participer à clip la tirage dans ma vidéo ba ça challenge ni ba opona. C'est comme ça tinda gité tam so ba gité. Voilà. Pour on va patience ça na té. Mais patience ka MC pe na ba gité, mais ezaka patience. Pour patience pe futa kana ngonga nango. Pour nyoso na ba clip a aigle to ko banga te po ko tianga kaka. Et on peut jouer à te éviter to ko yemba pe to sipe clip na pe mo kipe gangi. Vu ezaka teza patience. Voilà, patience c'est fou takanango. Tout a bloqué. Bloqué, pessi makambo bloqué vraiment. Félicitations, na papa fallait pour pas. Félicitations na onyo social kana mboka na biso, na onyo social rapport na musique na biso, na onyo social rapport na fierté ya mboka na biso, na onyo social rapport na musique etombwama, na onyo social rapport na musique efungwama partout. Vraiment merci na onyo social toujours il faut qu'un travail bongo. Voilà, Moussa les belé, quand on a l'ingakayo distraction, polémique, travail toujours. Quoi conseil au peut de père n'a fallu. Oui, bah, Balbani, moi, mon pas bête à Ramon. Vous avez bien la valeur de nombre d'années. Pour ce petit peu bonate, moi, mon cabet en bon ami, comme Bonak, n'a pas moutou. Conseil père, mon kékota, mon très bien. Voilà. Très sage. Il faut nous s'occuper ça. Tu vois, toi, bateau. Toi, bateau. Tous a bloqué mon kékas. Allons-y, on n'est pas des BD, on est trop tard. Ah? Ils sont là-bas. C'est là, bandière, on est bandière. Allons-y, on n'est pas de côté, on est trop tard. Ils sont là-bas, on est trop tard. Bakomeka, ils arrivent pas, côté où te bloqué. Tous les jaloux te bloqué, tous les haineux te bloqué. Ton numéro te bloqué, on n'est pas les pas discours. On n'est pas les pas discours, on n'est pas les impro kitsch, on n'est pas Banoka gentil. Boloké, 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 chérie nanga côté à moutouté, boloké, boloké, kitana seko, bolokango, boloké, boloké, yala pa, boloké, boloké, kitana seko, bolokango, oka, bolo. Samuel Eto'o le président. Kalisu Kabuki, boloké. Boloké, chérie nanga copia mutute. Ahmed Bakayoko, le Djemidje, Pasteur Kimpembe. Avant de passer Kimpembe quoi? Pasteur Kimpembe. On est église ni. Oh, habite en France. Pasteur Kimpembe et Didier Drogba na o nani. Yemba. Fadisou Kalumbu à la Madrid. Karine Benjamin. Yeah. Alors DJ. Jouez. Alors DJ, seront les jouets dit. Boloké, Chicago, Boloké, Itana Seko, Bolokan. Merci petit Fali. Bloqué et bon, merci beaucoup grand frère. Oh, pega Gilo pe uti pe pananyo. ML boutique. Ouais mais nanga. O me karana avo zo ba plateau. Même sur la bien même qui jate que n'ignoré mais avant monsieur na sa clip mais nena bo na osanga molo mobo. Ma mère comme temate. Mais Gilo na monyo mo munene muke. Bilo musi pe za pe minene. Le bilo onyo c'est ka mabeti pe za minene pour na mo pépé. Pour le jour rappelle moi chaleur. Pour jour rappelle chaleur. Aux aura chaleur, au tokakapé. Merci petit Fali. Tout cela. Bloqué mais kangé partout. Partout non le Canadien société non.
Pardon, Aigle Mobutu. Donc félicitations à Fali. Ah non, félicitations à 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, 1 milliard fois. Félicitations. Félicitations. Trop charge. Stade des Martyrs le 29 octobre. Stade des Martyrs le 29 octobre. Petit Fallait au moins ma mode les. Vraiment beau fan. Banane beau fan. Alors retournons. Ah? Alors retourner parce que. C'est autant qu'on retournons. Et là c'est en fait. Plein. Plein. Arrêtez de bien. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi. Awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Osoto na ngai soka zali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 3051 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Grand star. Pourquoi je tourne ça stade à Mindele? Stade à Mindele, États-Unis, Belgique, Brésil, Allemagne, Istanbul, Guinée, Mozambique, Cameroun, City, Majesté Inetel, Real Madrid, Barça, Galatasaray, Toulouse, Ituri, oh nana beta kanani Montpellier abeta pe na Montpellier azokende Lyon azokende pe na ba pays belé tout na monde autant ça ba stade ba pays wana siko na mboka na ye kota banda carrière kota banda musique kwa komo ya lelo pona mboka na ye na mboka ne ba wario ba lela papa o mokile talaka papa. Respect à bongo a finga batute. Respect à bongo na mboka na stade à Martyr. Bofanda. Ako retournango na Martyr. Bofanda. Po bato braza ba kuya ba okatis. Po braza ba chikate boma. Matadi ba sangana. Afrique du Sud. Ba Bwende Ekonda Ekaso bokuwikela Befal ba sangana ba oya. To yesu so ba Lumumbashi. Papa. Comment bataille bonde bana Ibora nana Ibora boma peu fort te Ibora ja ba dikwa ba njete wana masuwa yango totonga ba njete je sema dans l'école Ibora Yardi masuwa totonga ko ba tangi nge bien te Ibora ozamon totonga ko masuwa yango totonga ko ba njete likolo yango to yango États-Unis Ibora voilà. En toi merci petit Falindo nous on a biso mais actualité peut aller couler na yo faire rigolo à Jésus de Mians abimi bon prison à habiter et ça le ndenge en tant que congolais bon et ça la va bien moi bon comme manana eloko lo ba kunati pona za porte parole ya kunati na respectera ka ba sala musa malamu etikali ba mana habiter pona za porte parole ya kunati voilà donc on porte parole à côté Fali bon nganda ndaka libongo na ye pour to kana sonité ngana na nakali bongo nanga soni swele ki mabe voilà kuva zoni mona passe na la nakali bongo na liaka lipa libongo na la taka libongo nanga isala nga bien
poso na kina libonga batu misuba melanga voilà nganda yo ka sonja na libongo na ye poso so ne leki oza problème oza ma ko ke place mo bote okwe okwe beti bo beti liba ku poso ne leki na za porte parole ya kuna te mais na respecta ka ba ene voilà ouais tikali ba privé na bango pour la petite Fally carrière na yo vie na yo na habitude au monde que qui na projet tous les accords retourner en bon donc ils ont qui évoluer et ça fait na musa musa ça fait temps ali kamwa temps ah ouais mais courage les kolimbanete ba producteur boya na bango ba manager minene boya mais na momo yo za ko précité bunda kaka travail distraction te pour les militaires bioka yo kate bunda na yo mabeza la nango ebele ba olinga te mabeza ba ofinga yo ba koboya yo ezanga kate ata mona zambi ba boye ba akena kana galier balinga ke na Israël Israël galier ezaka galier la Israël te abota maka na Bethlehem bakeno ni mena galier kota Israël kota shabla ba mpati abota mina galier oyebi yango abota mina galier abota mina galier la na Galilée la bakeno ni mena Bethlehem côté Israël na ba mpati Jérémie chapitre 35 moitié 5 Jérémie chapitre 35 moitié 5 moi dans ma botami na Galiel na Bethlehem Jérémie chapitre 35 moitié 5 moi dans ma botami na des versets moitié 5 Jérémie chapitre 35 moitié 5 moi dans ma botami na Bethlehem bakena ndime na Galiel na Jérémie 35 voilà bakeni mena Galiel pour nini ba Israël baki pona bapeto la mitema wana ndemona ki ba mpate ba botamaki côté mona nja ba botamaki ndemona ki demo ba uta trop côté ba ngulu yeli ngulu anyama tu voler makasi keme ba pekisa voler makasi anyama ana mafuti voler kitoko. Alors merci petit Fally de combinaison na suka et so suka c'est bon suka so na nini na on a plat house na pena flowers voilà masha bien nani musicien Tiba yaka aza rappeur Tiba arapaka biloko ba Nino biloko ba c'est micro voilà Tiba rappeur vraiment ba yoka yo. Bonjour Tiba. Bonjour monsieur journaliste mauvais na mon boga. Alors, mettez les voix, quand tu savais mettez les voix. Bonjour, mon vieux journaliste Mora Fouré, bien. Voilà. Merci, il y a un musicien, tu es un petit Fally. Bon, moi, je suis artiste, rappeur, chanteur, na bête rap. Bon, collaboration aux Zoana Petit Fally, ils ont facilité à niveau na biso. Bon, au monde jeune, pas ça, tout le baquet, ça déjà. Ouais, yeba na kinya ouais yeba na kini batala ka yeba landake quoi ba Instagram ba YouTube tout comme ça a déjà muto azapi pourquoi tu allais à Kinzakate bon ils Kinzakate na sens nini ils que pas dans muto munene muto a mona na ba TV tout comme ça to landaka ye ni collaboration na yako zo à travers ya mauvais flowers des collaborations na bomi balé singaki ke biso peto mataraka Bisweto Matara na collaboration. Tu es un rappeur, cop ni bossa un petit Fally. Bon, et la musique. Ouais. Tous na bango en pleine répétition, ba o bazo chanter, biso ba sala biso pe a rap. Yango londe tout monde na ke toya représenter petala rap. Il y a qui assister na boule pe ko taper mon mouké. Bon, on appelle les égoïstes était. Ça la mo loko non? Chanter. Baboka biso to miloko ti na moni baleli boso paradis na mizo la conseil na coup de gars jamais na salaire na lo babien avant OK confesse fidèle ya bien aimé jalousie comment partout na bilenge la plupart ba mettre ba mi benga mettre bisika babunda to yebité monde dépend na retour na rejoindre kolinga to yeba so na koma wa mitunela na kimo pona ni na mi pesa conseil na coup de gars na mi pesa conseil na coup de gars na mi pesa conseil na coup de gars mote pesi na bolingote kibondo kimote mama baby mi na selelo côté na comme ennemi na mikota na manière philosophe yeba atomi bomi na bimiso na pas de blocage molimo brancage ne batez avatar non copé moi ça fait je pense c'est les cas comme si on a ça plus beau salon c'est la piste orange ouais voilà beta bolana te beta kana yo na chabake
Mabela olingaki na bela nalele ligasi ya makonda mabela zonga no kachwa mabela olingaki na bela nalele ligasi ya makonda mabela Mama Binta Morena oyoki Mama Nene États-Unis, Maman Rachel, Diogo Sadame, Jared Baramoto, Maman Kabibi, Indie Solution, Dadi Lotange, Kana Bijulo Kasa, Abilondole, Héritier pour ma Piro les Blas, Simo Ikanga, Honorable Dédé Mopassa, Papa Social, Dédé Mopassa, Dédé Mopassa. Mabelo lingaki na bela, mabelo lingaki na sambwa, mabelo lingaki na yoka, mabelo lingaki na mona, mabela yeah, mabela kufa alele ligasi ya makonda lela mabela zomano kachwa ligasi ya makonda mabela Je suis mon démon que toi. Tu mérites de défoncer moi. Tu me manques mon amour. Moi je suis homme et tu mon corps. Quand tu paierais mon père. Tu me rappelais, tu te m'appellerais. Je suis l'homme de mon père qui mon fils. Et t'es pété que ma chérie ton métier mon numéro. Tu m'es encore. Je suis là. On est là. Désolé. Pas mon numéro. C'est si mon amour, père, ça tu m'appelais. Comment c'est qu'on est mon, tu m'appelais. Tu me connais, personne, tes papis connaissent mon, tu me connais. Avenir, l'emba, je te parle pas à toi. Moi, je suis 17h, 18h, 19h, on s'appelait. Vous êtes à l'hôtel, bébé, je suis en bijou. Ma bello, lingagina bella. Ma bello, lingagina kufa. Ma bello, lingagina yoka. Moi, je suis ton ami. Je suis mon ami. Ton ami. Je suis ton ami. Je suis mon fils. Je suis. Non. Voilà, il y a pas de biloko na ye abetaka oza ka rappeur api na biloko na ye le ba YouTube déjà ba YouTube bo télécharger quand ne bo télécharger eloko na nga ya eloko ne bo télécharger biloko na nga ne bolana na internet petit fali voilà. Ouais, merci. Merci vraiment. En tout cas, merci camarade. Chaud. Prince qui m'a renoncé trône et azamuna likolo love. Jaka kufaka na mai na Titanic pona love. Ngapena kokufa na ngapona yo bébé na ngai. Après monter. Ngapena kokufa na ngapona yo chérie na ngai. Nako négocier lole koma paxel na yo. Nako négocier bon je louba comment on bana misala non. Je vais te donner le ciel si tu restes fidèle. Je vais déplacer les montagnes pour na yo bébé na ngai. Chérie na nga mama bana bébé na nga. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Pa la 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 la, 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 pa la 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 la. Bébé nanga, bondela mwana tikolela bébé na yo. Nakubenda sana, my love. Je vais te donner le ciel si tu restes fidèle. Je vais déplacer les montagnes pour na yo, bébé nanga. Pourquoi tu m'as fait? Pa la 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 la, oh bébé, pa la 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 la, pa la 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 la, jusqu'à mon petit pays, pa la 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 la, Keba, Sule Kauka, Nalela Bamaye, Agadule Sulema, oh Excellence, Guy Londo, Fondation Widele, oh bébé, Nalelo
adorable Alita Chamala Nalela Gauskebe très très fort Bosi David Mangaya Nalela Nanga Zinyo Sanjama Weterere Nalela Bosi Zinyo Mawete Poiso Kasere Kanalumbashi Bosi Ika Wananga Naleli Nanga Pato Nangai Azana Fiki Side Komo na ye Bosi ya Kinia la 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 la. Merci. Avoya, eh papa, avoya, ukota mwelo mwa mke na mtu. Bakomeka isarikopa chika Toke? Bakomeka isarikopa chika Bakomeka isarikopa chika Côté oyo to bloka Fali pour pas bloquer ba musicien Mike Nalela maman Bina filo C'est bandé le Congo. Bina filo Yages Mawete Lobinho C'est Malim. Yadaju Oh Yadaju Il y a bloqué un odo yembasiko. Bakomeka isaripo Chika C'est yemba non normal. Bakomeka isarikompa Côté oyo te bloque, tous les jaloux te bloquent, ton numéro te bloque. On n'est pas les pas discours, on n'est pas les pas displocix, on n'est pas bandokazanti, on n'est pas partout pas yala pas. Bloqué, chérie nanga revient où tout est, bloqué, kita na seko bolokanga, bloqué, para kanke mo bloqué. Etika bala pata mo bloqué yoko. Merci à Asimba loquette que bloqué, Asimba loquette pas bloqué, femme danseur copia mutute, ikade yange copia mutute, jusqu'à mutipa i copia mutute. Sule kuka kopia mutute, yedo mo patase, yedo mo patase kopia mutute. Sule kuka kopia mutute, fego la merveille, fego. Mama baba na mama, kopesa mutute mama, ba jaloux ya mama ba fana mama, asima anyata mama, nabenga kayo, nabenga ka mama nana ketwape mama, sa. Nabenga kaye Beyoncé, papa na Beyoncé, moi aussi kitoko mama ya mbongo mitu kebele mapango kolobate ba voyage mama bafana mama obala dikape mobali kitoko bogara rapakabe ayemba kabe abina kabe alata kabe azana mbongo azana nyoso tika mama fanda tika mama fanda mama jabaka aigle okoma aigle vision de to monaka vision de esalaka atingi bayina batonga bafanda bayoka ese salama bayina batonga bayoka basana ese kokana Osé Mukulu, mesdames, messieurs, surtout les warriors en particulier, qui ont communiqué pour nous ça bien déjà en oppo. Tous les qui m'ont éloqué pas maison Wali donc maison Mouné la production. Oh wapi a bon si bon tourner. Et puis Willy au Congo. Pardon, Canado américaine et artiste Michel Fali Poupa. Oh Kobanda Bongo le 31 août on a bangé dans concert dans le 1er septembre le 31 août dans le 1er septembre dans le double concert dans 4 salles Rialto na kati bongo ya Montréal en tout cas et vous allez au Pessimboambo Boy le 3 septembre à Toronto na salle nationale event puis le 10 septembre aux Arabes à Washington DC na salle Lincoln Theatre puis le 11 septembre na New York na Palladium Square le 17 septembre aux Arabes à Variété Playhouse et le 1er octobre na Globe Theatre nous sommes à Maison Wali Production donc en tout cas Warrior Bo
comment déjà na agenda na bino po Warrior toujours d'attaque fort na ba Montréal Warrior na profiter pour na saluer les représentants ba Warrior Kulutu na ngai coupé en tout cas na profiter bon na saluer Kulutu na ngai donc yemo konza ba Warrior ba bien par Fali virgule les arabons Kelly Charleston mobali Kelly Starosson papa social Kelly Starosson pour la première fois na boka papa social toujours yom to social no colère onde Kelly Charleston Starosson beauté puis si l'argent mande fois kuile net na film quoi na venanga Willy Okango président ba Warrior na Brazzaville Willy Okango social ba Warrior tu ya Brazzaville bo le kaki pa Willy Okango pour na kitakos. Alors merci maman Véronique Mbungu, London. Na vu que comédienne mabele na Londres en minute en tout cas nzamba tambusio kitoko. Maman Véronique Mbungu moi si Angela Mine en tout cas la pesio bambo tebele maman Esther Balako. Maman Esther Balako social Jazingoma Stema de Paris, Aste basi bakese na Paris. Bazate mai belé bato balinga petit Fali. Ba bosunga petit Fali toujours et ça l'arabien. Voilà. Merci na Osé Moukoul qui était derrière la caméra. Merci na Whisky Wishia. Oh, ça va bon en régie finale. En tout cas, bon s'abonner les sous massivement dans le site. Merci. Merci. Tarkos. Egg. Numéro n'est pas capable. Je sais pas qui nous a